Bah comme ma message et pas papa biso non moi na yo a commis danseuse. Akina danse papa benganinga abi pa nanga te jamais moi na pasteur. Akokyo kobina ba bêtise nini wana na ndaku nanga te. Ba chef ba proposer biso ande boye pour kende pour makambo za na makambo soza makambo te o kende te. Camarade ali boso akoti o baswana nganga wana o basalaki na yebite. Tangu na koti nganga na tel ngamba moko abi osani abi na minute oyo ekomi tana yo abi pe ekomi tana nga na ekokuta na père abisinga ona koma mère chef comme bima na président na ngai premier jour na bima na président na nga abimena nga na sans préservatif et kuvanda nazaki pe na fiancé na ngai garçon mo no vivre na kaka tozaki na kaka mpanzi mbala moko taka na bimina président na ngai sali une semaine garçon wana zaki na ba moto na ye zaki na ba taxi ni bande ko salela ye mbongo et simbali soute ma cop ne tout et simbali soute mais jour musu pe na kokota pe na mobali musu na chambre na côte na au mona mobali wana boyi na ye na kolongola bilamba na longoli nyonso et comme akana tanto bimana ye aboyi mobala kimi papa so ebi 4 musiciens ya mboka oyo solo lo bakweya bazaki likolo bakweya ya travers na ngai nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai natango nyonso nabelelaka yo oloyo manga nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai natango nyonso nabelelaka yo Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. En tout cas, je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant remercier notre sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il y a des sponsors, il y a émission Oyo derrière le masque. Une émission conçue pour protéger aussi Batou Baroyako dévoiler Maïba Sala na passé. Alors, Ozali Nandoki, Ozali Mutema Mabe, Osala Makamoko Sumolo Pakala, Oyo Moko Yebi, Tango Wota l'émission Yo, t'as la place Malamu Yaroyako Loba, Makamu Oyo, Osala. Alors, je tiens aussi à remercier partenaire Nabiso Nyonso, groupe de Oyo, partenaire Nabiso Soutenaka, voulais-je dire, chez Biso Télévision. Na pesi bino mbote belé na pesi mbote na babone na biso nyonso yo tala ka s'abonner na noté s'abonner que ne peut que s'abonner na chaîne na biso ya sika Chic Mukadi officiel. Donc désormais Chic Mukadi a-t-il bino en place société ya construction o ekusonga baneko nyonso bayeba kotonga ndako na bango na sécurité bayeba ko ba ingénieur amalonga pe ko sala bino musala kitoko baloyi papa Chic Mukadi na ndenge ko sala ko confiance Meka c'est la mission. Raison pour laquelle on touche moyen pour être tout ça la société à construction nango
vous allez la mabele na yo, vous avez besoin de tonga, vous avez besoin de plein, vous avez besoin de makamebele, bengangai comme ça, bisomoko, tokokende, to tali place, to tongilio ndaku, ya ba rêve na yo, et puis vous avez besoin de ça fourrage, tout ça dans ma société à fourrage, donc c'est le forage pour être aux amaya kitoko. Mais sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour, on a invité à Mkwalelo, la grande bonjour. Bonjour. Sois le bienvenu dans l'émission Nabiso derrière le masque. Alors, Tolingi Toyeba, et le Kounini et Memio. Merci beaucoup, papa. Vraiment, et le Kounini Awa, nous avons vraiment un problème, ils se dérangent. On a moni place qui mais la tende na Awa, peut-être beaucoup sans solution. Ok. Oui. Problème à vos amis. Ok, merci beaucoup, papa. Problème est aboyé. Nazalaki na famille nangai, papa, maman, tous aki bisonyo sont ensemble. Tant nazoko la na bane vraiment ko sepela ko sala art. Mais ko sepela ko sala art. Andota la bande ko na TV, na bane pe ko bina makasi. Na préféré vraiment nazala danseuse. Je préférais vraiment dans la danseuse. Papa Zaki pasteur. Papa Zaki pasteur. Na bande ko binaka na ba ninga hermon ko ba ninga ba bisanga yo vraiment faut qu'il y ait danse parce que bina kitoko. Le quoi pe non c'est la musique. Pour ça na comme ka qui na kotaka na danse. Na Zaki pe na choité mais papa za pasteur. Na komo luka orchestre ni na koko kiende o vraiment yambanga. Baninga na ngape ba courage kinga non faut kende kaka dina kende pe na orchestre moya munene ya mboko yo moya vraiment tanga kombote ndina kende na orchestre wana na bini na ken test ba yambinga pe très bien bazwingai ba ko ma message pas papa biso non mwana yo a commis danseuse papa silika qui vraiment makasi abi moi na pasteur a comme danseuse est-ce que c'est normal on a comme sa réputation na ngai et ko simbate pour ça la choix ou bien classe ou bien makambo poni le ko ekote nga déjà na comme dans ambiance wana non mon sous classe telo yengi wana de mimenga baninga na ba encourager nga esala yo pour ka kuna ndina préféré kina kinanga na danse na kina danse papa benganinga abi pa nanga te jamais mwana pasteur akokyo kobina ba bêtise nini wana na ndaku nanga te ndina iko kikota ba camarades nanga bayamba kinga ba danseuse to vandi na bango esenga ke to voyager to kende kobeta musique na mboka mususu ba chef ba proposer biso ande boye pour kende pour makambo za na makambo suza makambo te o kende te ngabi makambo oui il faut kanga nzoto sala ba diabozinga ba biloko moko boye faut kende kota mutu moko sokola yo asala yo pour pesa makambo ngana bise bango baninga biti sala bongo esenga bongo zaki na short lokwa na linga ke lo makasi zaki pe na short ya osala ya oboya tokina bango epa ya nganga moko mpandi ya ba kote ba danso ki ba dara ba mpandi kuna kaka bango de ba memenga place wana tokina bango tikuna to comme tuzaki ba fille ata 5 personnes 5 filles ba danseuses camarades ali boso akoti o baswana nganga wana o basalaki na ebite o ami bale pa koti o basala epe na ebite nga zaki 3e personne tang na koti nganga na tel ngamba moko abi osani ngabi no nena ba camarades na nga pe na awa osala kando sali ba camarades na ngai na epona nazo makambu pesa nga makambu kotito okende beta kuna ba mona nga abisinga yo ati ngabi papa nga te comment sko ba o ba koti nanga différence ni ezali abi yo awati comprenez pourquoi ne comprenez te pour ninga nga na boyinga nezaki pe na choite abinga ningai
na ekozonga bakamara na nga na bake voyage nga na tikalaki na raté voyage na tikalaki bakamarade bake voyage nga pe na vandi baekozonga basombi bamituka bakomi na mbongo voyage wana vraiment epesaki mpona bango esali vraiment bango baye na mituka esali nga vraiment passe mais nzalaki mpe na choix te lokola nga daye na tikala na ngai naye kovanda mpe na bango tokokontinue ka miziki na kini awa esali 2 mois naomona président obenga ngai dimo président obenga ngai loza apinga papa naza ya ndako abi na minute oyo ekomi ta na yo abi père ekomi ta na nga fo tokutana na yo ngabi c'est bon père problème te naye kokutana na père ayebisi nga mpona koma mère chef ngabi nakoma mère chef père oh non faut koma mwasi na ngai soko komi mwasi na ngai okomona makambo ekosalema koleka na baninga na yo oyo kuta omona wana biloko mikie ekopesama nazalaki na choix te lokola namona natikali ka nsima naomona kaka nga natikali nsima fo kaka na continue kana nakende ka liboso naye kondima nakomobima na président na ngai premier jour nabima na président na nga abima na nga na 100 préservatif tobima na ebongo premier jour tobimi na epe normal aye mpe kokende akabeli nga mpe mbongo namoni mpe mwa mpe komo marché nango mwa moke moke komo okende nango mpe bien naomi na nga mpe alaise nabosani na nga nyonso ekovanda nazalaki mpe na fiancé na ngai garçon mwana na ovivre na ye kaka tozalaki na ye kaka mopanzi mbala moko taka nabimi na président na ngai esali 1 semaine garçon wana azalaki na bamoto na ye azalaki na bataxi ni bandeki kosalela ye mbongo mamvuna mona babiloko nyonso tu ebebi etravaille sous te mobali azongi pa na bango même si ndaka bandeki kofutela esimba lisu te makope na ye tu esimba lisu te aexpliqué nga bien eza na oka baton peut-être eza na nga pe na comprendre na nga pe eloko moko te et c'est ça baton abisinga c'est bon casse deuxième tour président aye ko benganga alati persatif équipe na nga pété to sali na epé wana tanto silicine aoye bisangai abindo zabo na minute oza mère chef yoni muto sala ke orchestre oyo mbongo kota ebele c'est que ato kutena mutu moko boye ta prêtre moko boye ana mbongo olekisa ete zala na ye kangama na ye pour à travers na bango ne mbongo esani ni ekota na kati ya mouvement maloba na loba ki lokola na souci eloko zaki d'accord nango toza na scène boto bina ta mutu mo sepeli na nga père pina ba yebise na sepeli na mo swana na okita alongo nga pe na podium na kiti na kokuta na mutu wana to solo ya linge ba jar ya bato bazana mwa mbongo bana mbongo okota na mbongo na oza mituka na yo ske fonga kaka naza na ye kaka soka na boyi ekoma nga na problème mon soni sanga silika makasi so bebisi na kope to kanya bongo na yo te mais ça coûte très bien vous ala kazala kana pembina ba prêtre wana na koma mso niveau atindanga abisi ata ba musicien ba sala combo kiende kokutana bango mutu nyonso to kolinga yo omoni ke ana mbongo yo zala na ekaka normalement pour salango nga pe no yiba na ngati no salango mais jour musu pe na kokota pe na mobali musu na chambre na kotine omuna mobali wana boyi na ye na kolongola bilamba na longoli nyonso e ko makana tanto bimanaye aboyi mobala kimi na bande peut comprendre et monter na bien peut-être ay moka se pe na été peut-être se pe na ngate yango abimi na ye président abane vraiment ko tinda ngai na bebisa abande ko tinda nga na kende ko tambola akomi manga place mo ba déposer nga asombeli nga secret mo kabimoni place o bata bien bayaka
ko salisanga ba aventure te. Parce que mon mouvement pour la mère chef pour soutenir ngai. Ni loko nanga na sala. Pour mon côté na casse orchestre, faut yonde aux numéro 1 à téléma. Au monde nga pe na yo kaka marambo luba. Au monde ko vanda papa. Na journée moko na ko za na 5 balles. Il y a 5 balles au bana mbongo. Na ko bima na bango na bimi na bango. Wana ye ayo ka bien. Tant non ya bonne bisi papa. Au monde non. Écoute le bâti. Abi vraiment félicitations. Il y a pas ça ka félicitations. Oh ça vraiment mon sang qui toko. Ce qu'on a comme tout nanga moko na bi est-ce que le président or ça sanga son amour na bolingo vraiment ya solo tout or ça sanga intérêt nini na ebiti na mon opesa na bambongo na osomba akabelo na kompe na mutuka ne ba ninga nyos to bazaki na mituka na ngasu na komena na mituka na za l'aise na kine po kutana musicien mo boy na kutana musicien na pe mboka oyo na bime pe na musicien wana. Tant na zonga pesinga caché. Abi félicitations vraiment. Oh ça la bien. Na baka na koma ndeti. Ko salela e quoi? Papa. So ebi 4 musiciens mboka oyo. So lolo ba kweya. Bazaki likolo. Ba kweya ils à travers nangai. Ils à travers nangai parce que ton abimana bango. Parce que nga zaki so na bimina mobile okota na mbongo faut que maman non tu beba na comme komi tout nanga moko na bi o izali babe bila kelto papa biso ala kelanga lokwa papa zaki pasteur ndala kelanga ba retour wana zo zonga et comme ko lekilanga moko na mona bi teli solo e pa nani na mona ke na yebisa nani pas comprendre kana ngai. Na kobi mana mutuani na bambongo na ba faire na ye soka na bimina ye ba faire na nyonso te baby mais na munoka président biso za ka félicitations ma fille félicitations mère chef o sala musana yo kitoko pe abaki selanga salaire double baninga to bazwa mbala mo menga zo ka 2 fois. Mais moko na ko vanda nga moko mona esprit ke nga moko bo moto ye no mi tuna o eza kindoki o eza libabe komanga moto na ko za na moto na bima na mobali ngwa ko za na mbongo pe suza keta moko sebo ma ebele parce que na bimina mibale ebele ba o bazak basala ba combo même si ba patron o ba bois kaka ba côté ba musicien même si ba te ebele papa et comme vraiment koleki langai ce qu'on a comme un point que na tout na no président pour yende muto aibi senga ke no fona sala mbongo et comme est-ce que ko boule senga na boule est-ce que non ça la président mbongo tout papa nanga na comme un niveau na tout na président na beka jour o a obinga nga toza nanga ni na chambre non kangati non tout na yi na lobaki yango vraiment au mona to sala ba musique tozo bina au mona pe mutu mo pa ye nga pe na okende ba miso pe bande ko boya na ko kota pe boye muso habite mama na boy na ngai abimi mais ba oyo na bande ko bima na bango au mona mama na bango to ebeba au mona muso benga non mikolo na ko kate mikolo na ba problème na ko benga oh non mikolo vraiment mama ko benga ngate muso ku tso esali bongo ba bloquer ko benga ngate et baby mbala moko ce que comme ko lekelanga papa na binoza moi si jamais na ko jamais cause la kara na iloko mo robwe parce que lobi nanga pe ko senga na vana nda kwa libala lobi nanga pe ko senga ke non nazana mobile papa ne ko zo fiancé na minute na fiancé nanga a commis près yo balanga atindi kutu lettre papa pas na biso malgré tout ça qui vraiment facilité papa biso ya ma lettre maman kande ya bonde la qui abi peut-être nda zuli m so a bali akotika marambo na ko changer ba écoute la lettre fiancé wana papa na biso na minute to sali déjà
3 mois natika bimana été parce que nakomo banga parce que azana momba mituka na ye azana mo bloko na ye asimba mo mbongo na ye sikuna so banga so na bimina ye est-ce que yepe akoma kande ba ninga wana ba okoma so na bimina est-ce que yepe a perdre biloko na ye nyonso to wana au mona so ibisi on habite non ngana mona pasteur fono tout ke malembe na kona maika bandenge moko pour na mbriye kaka lokwa mobali ovanda na épée kaka tuzana épée bien et le jour mon président avec na ba producteur na ye et c'est il faut tout voyager to ki pa ko betla mi la poto ba sa biso tout ba passeport président bisinga omuni mutwana et c'est il faut écouter naye so kuta naye et ça la keno ma vie mal sur la carte orchestre na pesa ko confesse parce que ça les langa musa malamu très bien papa un programme tu le quoi tu voyage to ki la poto kuta naye eza problème te na kuta ni pena mutwana passe plein na ngai to keni ti na chambre producteur wana to bimina epeka ndenge zala bimina pela producteur wana tamina producteur wana c'est il faut to voyager na mona voyage est annulé voyage annulé mais président pa ki so na kutani na ye mambo simba parce que voyage est annulé ndeni na tout non père bisinga non ma fille ko déranger na yo te nyonso za bien ba mtsusu ba roya tika ya kina za aventurier akokini makambu te ngabi vraiment papa oui akoki makambu te ko se déranger te ngamona ko futa bino double ko banga eloko te yaki otika na bi c'est bon pour problème te père nde ko lega moi mikolo ay ko benga nga tukutane lo kwa 3e rendez-vous nga nae continuer 3e rendez-vous nga nae na chambre ana ko pesa nga ba félicitations apesi nga mbongo merci beaucoup boy bien merci papa merci papa la kaka naza mwana o lobana oyo kano za su mwana to comme mère chef une ma mère chef za mwana te atana bien comme fille mais ça ba camarade na mo za mère chef nabi c'est bon papa na mona ka mutal ngoi bilamba la ti préservatif le roi esprit mon bezai ka fona tout na ye le roi na esprit na ba ki fona tout na ye kaka parce que non mon maman na peso marcher bien te malgré tout non ça les nyonso mais maman na ils ont marché bien te mais ko ebise papa pona nini premier jour on a bimana yo otikala ko ata préservatif te soki nazala ki na malade mais on malade mais deuxième tour troisième tour yango olata préservatif pona nini nde aye koyebisa ngai alobi vanda na yo déjà okotiselinga mbongo ebele osalelinga déjà mbongo ebele noyeba te na peso ba merci ndenge nini ngabi oh nasaleli mbongo ebele oui nebi que non emso bondo ko tout sanga na ba relation na yo peut-être ba sunga yo ba soutenir yo onga na bi que non ni no kutana ba relation pour ba zala kana biso ba tika orchestre OT pour ba soutenir yo siko na selo mbongo ebele comment nde albisinga yo ozani na kitala na ngai kabineza kitala na yo oui ozani kitala na ngai parce que na tia semence non ko pa na yo semence na tia pa na yo quelque soit mobala za na mbongo ndenge nini so bimi na ye mbongo na ye wana pa nanga ba mise so basala ba kombo ba succès wana ba succès na bango pa nanga ba mbongo na bango pa nanga ndo mona ka mibali oyo ko bima na bango nde basilaka nde bazonga ba pauvre ba bandeli vie en zéro. Quand elle dit c'est quoi papa pourquoi sali boye abi non ezaki pepo na bien na yo ndo komi na mituka
Ndezo vivre kitoko. Eza mabe. Kabi non, eza ko bebisa vie ya bato. Yobi combien de bibalonga na bimina bango. Yobi combien de personnes bebisi ba vie na bango. Pona kana salela yo mbongo. Puis otie semence pananga lobi na ngora na obala te. Abi o c'est déjà salami et salami. Papa tana bima ki na koka esikoza na e place mon côté parce que ça lenga nzoto malili. Na eko bima na vandinga moko na komi kolela. Na bi comment président koko bebi sa vie na ngapo. Na mi vandinga moko na komo raisonner. Na bi lelo so suko na bima na fiancé na ngai wana. Siki maamne nyonso ninge obeba. Papa, chance kaka mutema na boya kipinda ko bima na garçon wana. Nde na yo vanda ezaki jour mon otala ka TV na mon émission na bino ya masque oyo. Na mona ke na mi kufe ya likam na mutema. E simba te funa luka solution pour na plan big ça va vie ba bato misusu oyo na ko bima na bango ta lelo to lobby. Pour beki ça va vie na bango ndo moni na yaki awa na beso na bisi président mususu et au sala mabe na tika ki parce que déjà BBC vie na ngai na bisi pe fiancé wana te na banga ki na koyebisa ya po kima na ngai pa boy na nga pe ndo moni na ye awa papa bo pesa nga solution naza na 27 ans. OK. Balingo babolingo na bandi togili solo ya ndeko na biso ya mwasi émission za plus toyoka makambo sali maintenant na olinga na émission alilo bocha ba idée na bino commentaire to sala nini to pese conseil nini hein clavier na maboko na bino mais na ela signaler batu nyonso oyo bazala mabele balingi batonga chez biso construction eye benga biso tokokita ba expert ba ingénieur bakokita basa l'étude ya mabele basa le devis basa le plan au footing on a eu ba peshona délai musala gosila et puis bazongo silo clé na maboko et aussi bino bozala besoin ya forage to bozala forage na mbongo ya muke benga biso na lombango nzambe apambola biso soki azongi te to kutana pour émission sika bye bye. Shalom bana Ozana kombo na ngasi ya Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bande kozwa kaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance ya bisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala.
na banda ko sala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude nangate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na linga ki na remercier nzambe yemoko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobati déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili bo tia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto